Coronavirus. Na place balo bango. Et bon ma bisonde. Donc Réunion Bosali wana Bosali donc bisonde si peuple congolais. To kufa biso malade mais to kufa malade nzala. Fait pas donc ça. Et le repos na boma elongi comme tu niveau à $5. $5 wana nga on a dit qu'on anda ba balia na ke kangena ozolo. Non. On a trop assuré, on a fin du mois, mais depuis Bazape Wana, on a pas marqué compagnie, on va attendre à ça badité. Même à ta Denis Sakizati. Donc ça veut dire que l'État va conseiller na sunga mokonzi mboka bane, mokonzi mboka, moni mboka oyo. Pour présenter azana mbongo. Président azana mbongo ya poche moi au Kangata pain victoire na ipak. Bakabla biso ba mapa 5 na ndako 20. Mais le quoi basali ngote. Peuple rozalara matoy mengongo bimananzela do basunga biso basungi biso na kozwa maladie mais basunga biso pe na banzana biso tozala na eloko moko parce que mboko kongo eza na pasi. Bonne santé. Santé bien angolo ensemble. Aux amours en boko. Oui. Na botamiawa, na foliawa, na zaya awa pinza. Est-ce que vous avez informé na makambo le kanambo na biso? Na informé, na ebinyonso. Mais si vous avez informé mais l'autre ngato mona ba nzungu te, ba poisson te, biloko to ngato mona ngote lelo. Bon mama siko soki na yete, bongo bana. Soki na yete bana. Bana ba otanga te bana ba kozwa ya kolia te biso to mibali bazati mibali bakufa bongo lelo to vana to kangama na bandako to kolia bana ba kozwa ya kolia wapi est-ce que soki lelo bimi libanda coronavirus ezu mo te ko bomina bana wana ndako na bato ezoluka protéger mama na osambela nzambe ke ezwa ngate po nzamba tala na ba orphelin ona obokola soki ezuinga lelo eza pasi po basali biso pe eloko te baolo bato bimate to tekate fallait basala pata lokola ndenge basali kuna na bamikila poto bazo ya pona ko pesi bango ba ration bazo ya kotikela bango biloko na ba porte ba mapangu siko fallait pe mkonzi na biso asala nyoso wana bongo biso ko ye aye kotikela biso eloko te toza na moyen moko te siko so to bimite to kolia ndenge nini bana bozo ya kolia ndeni to zongo wapi dezo senga ka to bima so bango pe bazui makambo basena ba France kuna basale biso toze belé ba kopesa nani ba otika nani so 24 communes toza nango ba occuper nani ba otika nani bongo mama soki babi bakoki kota papa le baki le peuple d'abord soki babi bacha mbongo ati bacha bambongo na bango Angers pona ba peuple eza mabe France salindeni po azana souci ya batuna loko azana souci ya batuna yango na batindi bazotinda ba ration na ba porte bandaku yepe azwa souci na biso yango c'est décidé na yo temeno mibeko yango na ye nanga pona omona soki na ye te bana ba vivre te bana ba obika te po so pe nzala na kata bandaku tozo bimate nzala ekobenda peka malade mbote mama boni nzoto tuye naza bien papa toza na Kasavu bon je crois eza résidence na bisiko vandaka non résidence tenga pe naza client na elo ka pièce mutuka nazozela mutu moko melanga pièce wana somba après nazongo. Est-ce que vous avez informé na makambo ezoleka na mboka na biso? Oui, surtout ya virus oyo naza informé nazolanda. Est-ce que olandaki makambo mokonzi mboka lobai na biso? Nalandaki nazaki na voyage nalandaki pena mingi te na yeka moi par-ci par-là ndenga lobaki azo tenir bato balanda ba instruction. Est-ce que ndenge circulation ezalaka ya chaque jour est-ce que lelo moni yango bongo? Situation est un peu terne na moni neti bato baza penza te na balabala. C'est parce que mokonzi mboka lobaki muna muta vande pana ye abimate ne on ngako somba pesa mutuka boy so maladie wana coronavirus ezio na nzela osuka. Ça décision ya bien mais pour le moment tu dis que bato muso baza na nzela kuna mituka kufi batele mi fo biso to kende kuzo bango ba ya awa soki to yete bango ba commande nini donc ba ko soki ozui maladie wana coronavirus awa na nzela po kende kuzo bango suka wapi au moins te ko komate bango pe ba ko bika na mona nde muso ba se protéger entre temps le kolo yebi kenga na yeso mba pièce soko yebi nga na maladie wana yo ko luka solution muso tinda po bato wana pe ba ya. Est-ce que ebi ndenge nini maladie yango ezo pesa me pa bandi
na kosu na ba contact ya kupesa na mboti bala maboko. Et tant que Congolais, au salini pour se protéger na maladie wana zote, à tous ça musala parce que ba pekisi muto sala te. O asala na bureau vu que musana OK mais se protéger mais to monyo pamba, ozana cachinete, ozaka boende to monyo vandia. Oui, de toute façon na moni que moko biso ba Congolais zaka tembe trop hein. Bazolo ba ke loko za mabe mais biso to zo mona net za na ngelo ko sombi te poza mbongo te po bo somba. Zali me na kote nango pe na te depuis na ye na telemi kaka wa na moni na yango te me na koleka kaka place na kote bazote kana kosomba. Merci. Soki na osala musala nga, photo se communiquer bo moni mo 1 mètre to zango musika ko donc si ozala ngonga na zala mo oyeba te. So na zotambo na nzela funa mi batera. Mais entre temps pe ubuzwa kata mi balemi sa tsango zo poser so ba question pesi penga. Merci beaucoup. Et voilà, tozo continuer, tozo tambola bino mo boyo ki réaction population lobi soki va na ndaku ekolia nini. Soki va na ndaku, arva na ndaku lelo lobi précaution nini mokonzi mboka zui, babi ba pays mususu tango babi batu babima te, ba yo tikela bango ration biloko na bango kolia moi nini na bango mais biso babi ba pekisi kaka bongo. Pona batu mususu babi bango ba koya na bango nzambe nde mobateli. Tozo continuer na bino malem to kaka ba vie ya batu. Merci. Oui, mbote mama mena mon déjà longo déjà lorono wana ya bakuma baba biloko yo tambo na ngana na ngote. Non, na longoli te nazo longola. Non, mulungete. C'est comme tant que to se communiquer fona longola po yo kanga très bien. Mais sinon se protège na balabala mboni yo nan. Ouais, nga très bien, tout douce nzamba zo batela mboko wa Congo na biso ça va. Ah boye toza. Ah toza na Kasavubu na Lubumbashi na base Sorbonne. Na staff Gino Soki donc staff Sorbonne Gino Soki donc tout ça waaw. La résidence na yo. Bon, on a déjà résidence parce que on a deux communes, Banda na Ngiringir, mais na kota Kasavubu grâce à base na biso Sorbonne. Donc on a déplacé, donc on a des déplacements. Est-ce que vous habitez que va pexer qui membre déplacement, ko banda lobby na butu va pexer déplacement? En tout cas, ba respect belé na mokonzi mboka président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo. Ba respect belé na ye, mais si on a déplacé ça na ba raison ebelé. Nga denzo to nga ba famille nga ba ebiki nga na vanda na ndako te. Nga na linga ndako te parce que na travailler na vie mo comme chômeur américain. Donc nga na vivre na tous des jours, na zano artiste et musicien. Donc déjà culture art et foot abisoté pe sabiso ndenge fait to zoate. Donc on a vivre na tous des jours. Et na lona qui présente en lobagi lobby donc moyen na vanda ezate. Mon lobby ko landa ki président c'est que photo ça mibeko ya président parce que ko telemela mokonzi mboka na hote. Justement na ko telemela yete mais bato basala na mokonzi mboka basungi yete. Au moins il fait basala boye justement na zwaki idée so ngana zaki le conseiller à président fait basala ndeni to président ko moko makambo ne ya ko pesa po abatela biso bana na ye ya mboka. Fallait muso ba président au moins moi muke oyo zalaka nango na mbongo na yo kendo kanga pain victoire mobimba na muso ezaka na sayo nini ipak akangi mapa nyonso tu wana moni mapa nyonso eza na pain victoire na ipak akangi yango abando le karama na abandi ko le karama pango nyonso ekokate ozo pesanga tante na sisa kokokate ko mpo maleta o mosko ndo ekokate o mata ngolobi ke ekokate alobi so za kisko guerre koti na mboka donc to vanika boye batuma ba koti boye guerre koti na mboka panana yo luka chef de l'état tanga biso mi batela mi bomba ko luka ayela olipa sur de komi guerre même na président ko loba na TVT ngane tozo pota o ezaka lobaki donc toza calme pas za calme nga batela biso mais bato baza pembene sko basonga giete faible ko batutu bateka ba fufu na bakota masima nimba baba Congo bakangisi ba fufu nio soto ba mama na basombi yango bandi ko leka babi comme ça et ça comme les mikolo toza 4 semaines 4 semaines bazui fufu nio soto wana bandi ko kabola chaque jour na chaque lopango na chaque porte le roi de foot bazo kabola mutu moko na moko bat ba bima na bango te mokonza mboka lobby yaza na mabete mais ba conseiller basungi mokonza mboka te yo bimit tu otambo na micro na nimto otambo na nzala obimi polia olie pe musalo osala po peso mbongo yo potosité ezati ke potosité non ezati ke ba pekisi batu nyonso balobi boye mutu osalaka osala na yo mais tango ke musano se protéger ndeti nga bona na musana nga
to na otambola na okanga eloko na ngai na se protéger na éviter na nga bambote na batu ndenge ni na musiko za bien bapekisi mutu asala te kende musala mais se protéger bana classe vike tozala na bana ba maternelle bana lokwa ba leader za mona maternelle za na 4-5 ans aoyeba ko se protéger te wana ba biva na ndako mais yo tonto sala musala na yo se protéger o sala ka musala te to éviter ba troupement au moins ba jeune mo ba vana ba ngwe bele ba osala lote mais c'est ça ouais comme ils sont makambuso ndé na tanga ba élection mais to éviter ba troupement parce que na kati un troupement na mutuma rosa na maladie oyeba te to lo bara bien et puis vraiment to zonga na fima parce que na kitana no mukie omoni mboko eza beni na matisio te na nengo to kende kinesko na kita omoni mboko eza beni parce que ba pasi nyonso tozoka na bamboka nyonso to Italie o France o Suisse o wapi besalisali mobulu so ekoti na mboka o na journée ekozala 10 500 morts 10 500 morts na journée mais to la no bien ozo nieno ke corona eza ngo na mboko te non nazo niete na zande na katikata na nite peuple congolais atiango na mutu yo linga te ndenge ni po maladie déjà za aweza kokota na mboko yo boya ngunde omundo za wana lelo minga ngebele basi na na camarade nanga mo bona zo bino tante na zana master mo azamu nganga bito sala ka par rapport ya makanisi ya mutu na bina nde na bina nga omoni so mutu obela so mutu azobela ozuite lo mo bo katita papier mo to lo ngi semele lo ko bika tant ka nganga opesa ya melo mo na tuni ndeni oki bien bino no oki bien to sabi à travers ka na psychologie na ye le ngalo bani nedi ngai malade na bi kezali mais na to sunga bandeko nanga ba congolais to longolango emboko loko eza beni ba moyi o ezo bima mikolo makasi o ba mboka ebele zo zangango pona nga malade yana na kontango eza te pona yo eza te oui balobi na mosuni ezali mais na molimo nga na kontango te mboko eza beni molimo nde su nini wana oh vraiment mais n'habite so vivre na mboka nini mais on a deux esprits te biso tango chef de l'état apesaki mamba molimo te parce que corona eza mamba molimo te eza loko ezozwa na nzoto pe muta kufi ezwi yo okufi eza mamba molimo te moni siko mboka oyo siko to lo banza menza yo mona da nzambe eza esprit eza esprit mais maramba corona to lo maramba corona kokota biso vraiment na bible te tant pour na pusaka yo tant lo makambo ke nzambe azalaka te nzambe eza esprit to sabi quoi mboko eza beni lelo oyo soki lo beke nzambe matsa biso misu te na journée 10 500 morts par jour mais ti lelo to ki bande koti nde ba lo be koti effectivement on dit bango ezali to yo kaka so ndimi yango eza déjà bien oui on mena bien na ndimi on mena olonga la bande ko na ba kongole ba longa moni mona parce que na ndako ya mutu makala bali yango te meta saka makala ezate moni makala bali yango te babukuta yango te wata mutu ata saka makala pamba za nango te ko to yoko mondi mango ke zali effectivement zali mongo ko ta mutu ke zala mutu olia nini malam naza na pasi na nga menaza na maladie te yoko vivre na pasi bana tongo naza na pasi na nga mena bela te tika na yo mon ta présence ndenge oyo ndeka présence biso ndenge alobi to vanda azana armée na tuna bato bakota zamba bazanga kolia ba biso tina nzala nzali bimisaka mutu libanda nzali salisaka moto bozoba nzali salisa mvua mimi basi bele basala ba n'importe quoi lingo loba nini soki balinga to vanda na bandako fale baluka biso solution ya makambo nini boso ya kolia sima na nga na moni bazokokola banzungu moko na mese telemi wana kamera na ebika zoleka tikuna tuna mama lobi loko neko marati na 16h biloko efili ava po ba vaina bandako po musu batosi na bango bazana ba compagnie bakete bazo somba biloko 3 bata compagnie penda ba osala ba okende misala compagnie baza trop assuré ba ozombo na fin du mois mais ndepé baza pe wana ndanda na ba maki compagnie na baza na saka badite même ata Denis Sakezate donc ça veut dire que l'état va conseiller na eba sunga mokonzi ya mboka bone mokonzi ya mboka moni mboka oyo po président ngazana azana mbongo président azana mbongo ya poche mo ya kangata pen victoire na ipak bakabla biso ba mapa ba 5 na ndako so 20 mais lokwa basali yango te peuple rozalaka matoyi mengongo bimana nzela do basunga biso basungi biso na kozwa maladie te mais basunga biso pe na banzana biso tozala na eloko moko te parce que mboko kongo eza na pasi chance kutu nzamba za bolingo aza kutu malamu mingi mpona biso azwi mbala moko azwi atie biso moya makasi po maladie ne touchaka nango biso te mais malgré maladie ezali donc c'est ça wana kolo bengo wana en tout cas merci bele na nzambe na biso azosunga biso na moyi makasi po totokaka nde totoka nde ozotoka wana maladie ezobima ezokota te tokumisa nzambe donc mpona yo précaution nini ozwi
tant que le coronavirus est là, donc yo se protéger na ote o tiango vraiment na mutu te po molimo nzambe azali. Nga pona ngelo ka liboso lobby so to continuer pendant 4 mois lobby mokonza mboka leka lisusu alo ba ke ba leka banda ku moko na moko ba kala ba chasser mapa na chaque parcelle na chaque ndaku ba okabola ko lia ba tweza ofele et puis ba ko zabiloko yo lati wana ba cash ne wana ba na ku ba kabona cash nete e bongo badi ya bato cash ne ya pamba on ndo ka sweza soki osoma combien osoma $5 si comme $5 yo suis grâce osama sanan aussi grâce cash ne ya pamba grâce te soko milingi o mi batela on y a tête sola eza grâce e musu maman aboto za cash ne ote oh yo c'est l'émission kendo luka za cash ne ote to soka ba réaliser to sunga mokonzi ya mboka atie mibeko mais atire batu badi atire batu fufu akosomba ta mapa mbo eza na ipako wana abike mapo fele pona batu siko atie yango te bat ba fana parler ka likola président en tout cas mais respect ta cash ne pamba $5 oh yo pesi ba kabola na ngapa pona mbongo na ngana za na ngona ngote donc c'est protéger na ote mais ngana o compter 42 kaka nzambe nde mutazo batela pour moi ezo ma chaque jour na ngato zo mona ngo c'est grâce à Dieu. Merci. Bonjour. Neni. Ouais, ça va. Nani ndanda boy uti wapi? Non, tu vas travailler là. Tu vas travailler là? Ouais. Est-ce que vous avez mon mboko? Bien sûr. Est-ce que mibeko mokonza mboka pesa ki yo kaki en malamu? Bon, dommage, j'ai passé $10 dans mon lit premièrement. Dans une information, on m'a mis au rabat tout ce soir. Ndé balobayi makambo lobi na butu pa président de la République. Balobaki nini? Oyo batu baye biso ezalaki nini? Bon, selon des nayoki balobi que école kangami pendant 1 mois, plus ou moins 3 semaines, bah église va fermer yango, batu ba bima te ba se protéger. C'est tout. Na mibeko nyonso oyo kinini déjà oyo sali. Na sa na ngelo côté pour na moni o na ko sala te. Tant babi batu ba bima te baza na kati bandako yo bimi poani. Eh, maman, na bima te, na mboko so bimite ya liwati. To bima ko to souffrir, bo so bimite. Imagine toi, bat ba bima rame ba souffrir. Siko bimate, ezandeni. Siko tango bimi, précaution nini ozui pono mi batila parce que na moni oza na cash nete, ozara boye ozo yamba no batu na nzela, tout ça. Bon, na ebite makambo ba cash no, yo na moyo na cash ni o combien bote kan. Bazo te gatero ke na pharmacie on se renseigner, biskani ba oteka on se renseigner. Excusez-moi, yo so éviter publicité. Yo combien? Donc éviter publicité. So mon. Bazo te ke ba no bilo mo cher et le repos na bo ma le ngbe comme tu na niveau à $5. $5 wana nga zo on a ti on anda ba balia na ke kangena on zolo. Non. Il faut tout réfléchir bien côté wana. Na bango ba lo ba communiquer na ba TV wana. Na soko bimi ozu corona banana na boko la bango. Moi je ne pense pas que na ozwango. Na pe na idée na ngo pété na pe na posa na ngo pété pe zo. On a yo ezate. Na ebité bango ba mona ki yango ti. Bango ba lobi mama te bon la mona ki yango. Ba mona ki yango pa na. Tant ministre de la santé à se permettre à lo balikambo ndengo neza ba aventure te. Profession ni azui. Ba décision ni azui pour nous protéger peuple na ye. Mais ba ebisi yonde parce que peuple tozé belé ba robanda wapi ba mona na commune. Faut ko ba no repesa de mon. Qui ozala ki ministre de la santé ou président de la République. Olinga banda na commune. Nenga na ba précaution liboso pour na ko interdit ba ba. Maladie o ye brisque zelo mo ya brisque eteke bandaka to ndimaki teke ko comme pa na biso. Maman, brisque on bozo lobela brisque. Bato mo baza malade on bola aksa biso bi ko mona bango ngoti. Yo tala TV to info. Na tala TV na TV nenga na ndako na TV. Place na gena o répéter TV zalaka. Non na mo na ba ta malade wana te. Ba ma mo ba na mo ba sali oui c'est bien ba sali. Mais tout en mboka était mboka saleli. Tout en était mboka saleli. Mboka zo do mboka na malheur boye. Ba biloko ka ba cash no ministère de la santé ne repesa ngo bato. Ba ka ba ono bato no gratuitement nan. Ba na tane loko azolo po ba pesi bato no gratuit. Ba pesa raté. Nyo sto bato fo ba soma entete ba to ba na loko te. Mais bozo tina ba ba kanga masu mandak ba bimate. Mais bozo poso bo ba ngo bien ni. Na yo ndimi obimano libanda ozwana maladi po bana na fo balia na pourquoi? Maman, libu manjale za na matoete bo so libu musu na maladi. Nzala su na maladi za na ndeni. Ke wana okufa mbamo ono to lobi vandaka kananda ku malem nzamba kosunga nde to lobi na Kongo nzamba zalaka malem nzamba kosunga. Mama boti ko saka na nzambe ko. Boti ko saka nzambe makambo eno so nzambe. Bible yango mo ekomi o salite okolia ti. Siko mutu a salite. Aoleni.
Mutu asali na été. Merci, namoni vraiment la population eza na kanda makasi baza vraiment na posa koloba mbote na ndeko. Mbote maman. Mais na ngongo fallait za na ndako. Ah maman. Na mboko ya Fati. Mboka Fati ça nini parce que mboka na minute toza na problème, toza na maladie moko coronavirus. Est-ce que d'abord oyebi yango? Ah maman, tu yebi na biso. Mais tant que ozolo baki coronavirus c'est bien. Na ba pays musu tozo mo ane bazu ba précaution. Mais biso ti le na bazu précaution te maman. Donc c'est mieux que tu n'as pas fait un coronavirus, tu n'as pas fait un nzala. Oh, yo c'est bien coronavirus en les autres. Si comme maman ozolo banga c'est bien avant ndako ndito la ni ma président nga lobito qui na biso. Si que tu vas na palin, si tu vas na palin ba petit ba odameni. Na Congo na ndio aboye, essayer mon président. Nga papa zonga na nous bien. Est-ce président na tinga obana na palin chez. Est-ce président zoye ba vraiment que est-ce président zoye ba vraiment que parce que zonga na nous bien nga pour ça mo zonga vraiment bien. Président sera dans palais azolanda talanga manga Kinois congolais de naissance. Hein? Est-ce président mazoye ba ki na moko ne to vivre na tout du jour. Donc réunion basali wana au président sali c'est bien sali réunion ba to nyos basali na yo baza ba lar na palais ne ba lar. Bati ba projet ba 4 mois na ba palais ne ba bon bati ba projet ba 4 mois. Biso ne to biso ko bimito ko liate. Musuku nga chauffeur mécanicien ne na bu. On comprend na garage mo sali boulot zu l'arti ka ba wana o ba wana président ba zo ba la o sala ba mo sala ba pesa biso l'arti surtout to ba ba vivre ndé o ma tiki ba vivre té o ba bo ma biso ndé donc réunion bo sali wana bo sali to biso ndé si peuple congolais to ku fa biso malade wa mais to ku fa malade ya nzala fait ba donc to ba ça réunion na président ko senga na ba comme ça maman ko senga ngate so président bito vana ndako ko na temte bo mabiso menzala na place ba ba coronavirus wana bazo bana na place ba lo bango eza yango temte bo mabiso eloko bo mabiso na palais ya malade ya nzala pone de abo na palais so do bito na tuna ndeti ba jeune logo biso boy to salaka hein so do ni tuna ba palais chaque jeune oye vraiment oyo am ça ça mité na palais. Vous comprenez? Pour aller te vivre dans tout du jour dans mboka na biso. Si quand on va se vendre 1 mois tu revends c'est vrai tu revends au dameni. Mon frère tu n'a parlé ba au dameni. Est-ce que tu vas aller président? Non pas président nga bon azaki na biso na limele to lia na ye. Mais ce que tu écouter to kuta na été. Vous comprenez? Si que biso tu vendre 1 mois na parler au dameni. Donc on va vendre wana président va salir réunion na président c'est bien réunion ba sali bango ne ba bongo baza ba lar na bango ba ko sa ba proviseur ba 4 mois na palais ba vendre à l'aise. Quand on a dem de boma biso eloko boma biso petit peuple za malade ya nzala nde boma. Oyebi déjà que malade yango eza awa. Maman tu yebi biso que malade yango eza mais bazo précaution ndenge to mona ba mboka musu bazu ba précaution nde to moni na mboka musu ba sali ene na Congo nde to za boye. Hein? Sur 100%, 10% ne va travailler, on va les lagar, on va salaire. Donc 90% doit avoir chômeur. Tu vis avec un courage, dans tous les jours. Merci. Donc maman, bon quand tu es dans le bébé na président Aeba. Donc sur 100%, 10% ne va salaire, va travailler, il y a pas si balé là. Merci. Oh. Santé malamu. To moni respecter makamba mukonza mboka lobaki? Oui, to respecter yango. To respecter yango. Donc yo taille na hote so goliani ni parce que tu as ah ezala bara mayalu plus 1. Oui, eza bara mayalu mais mibeko ewuti likole kitina se siko ko sala nini. Soko otandi bakangi yo sikoyo. Kolo esika ko zwana na défaut. Donc ndenge yo vandi na oboye. Précaution ni ozui pour na maladie coronavirus. Ah, pona maladi wana totala bangwe soki peza ya solo, soki peza ya lokuta. Matango zo ba soki eza ya so donc oza confirmer te que maladie wana ezali. Mama, to oza confirmer neni pona nu to monya ngona nu boete. Oh, yo est-ce que yo tala la TV? TV kurango ezalaka kutuna. Est-ce que yebi ministre mboka na biso? Ministre mboka. Kombo kutuna yeba yete soki ba noma na mbula ni na yebi ekotote. C'est que oza mutamboko te. Mutamboko bongo siko mutebe ngo kure ezalaka te ko yeba indeni. À part gouverner muto yebi. Oza téléphone? Téléphone ezali? Yebi Radio Top Congo. Na yebi yango. Mais pesa ba information ata courir ezate. Information eko pesa mais faut en attendre sikoyo ko landela info yango. Donc c'est que yo ndozala en attente. Oui, tanga ezalaka te. Mais pour informer ce qu'on a vu que maladie coronavirus c'est vrai na mboka na biso.
Ah, bon, ce que ça fait, c'est normal, tu as la bango. osala nini précaution nini est-ce que maladie yango ebi ndenge nini ezali les andeni ezoyena nini nayebi kutu te soki ezoyela mpe ndenge nini nayebi na ngango te nayoka ngo kaka koyoka mais poso ezoyela na ndenge ezobandela nayebi te soki oyebi te falo fongola no maison parce que oyebisi basoda so bayeke te nga nayebi na nga te yango nafongoli maison comme ça bango baexplike oui nga naza travailleur soki nafongoli maison ere bakoya bakangi biloko ata oexplike soda koyokela yo te akolanda oyo mokonzi na bango alobi. Mais est-ce qu'on en tant que journaliste na informé yo coronavirus ezali omoni cache ne onga nazanango faut que na cache ne oyo otie boye so ozo tambola éviter kopesa bambote so ozo mata transport zala pena mo 1 mètre na bandeko parce que to éviter maladie wana ezolakisa mate tu vois soki nazana malaria so tuninga nini otela tembe mona ngwe ke mutu azobela mais wana ezolakisa nanu eloko te donc eza maladie ko yeba basigne nango na ba gorge na grippe na fièvre so ko moni mutu donc éviter kopesa bambote yeba ndenge ni balataka kashine batela maboko na yo vana ndako éviter ba troupement. Ok, nayoki ndembo lome siko yo senga bakasi kango faut bapesa po eza malade ye na mboka donc faut bapesa ngo baluka bisiko ezake swati kote to bateka kango nano combien pona yoka ki soki na ekomi 3900 et l'autre soki à 900 comme 3900 siko yo yoka ki do yo zo yoka kaka mais olinga vraiment vous informer kureza la katembo to ko landa ngo ndenge nini so kureza li to ko landa mais ko kureza te to ko landa ndeni to yoka kaka. Merci beaucoup. Ok maman. Et voilà, merci bino mombo ki ndenge population epeseli batu ba lobby o esengela ki ba loba babi mokonza mboka idée na eza bien mais batu nde bazanzinga zinga na ye basungi bango te babi soki bavandi bana bakolia nini babi maladie wana Congo eza nango mais c'est comme que batu bavanda na ndako batu bakufa non na coronavirus mais batu bakufa na nzala parce que ce qui est vrai na mboka na biso nzala eza na ndenge osakana te nzala pende ezo mona mukolo ala muki na tongo sokoli aza même pas na 200 frères osomba lipa o eza ya mo awa azala ngote. Merci beaucoup en tout cas na Kinelengi TV to ebisi bino ka ke to bokozala wana la page nyoso e bana rozo babengi actualité mingi actualité to zana pour servir bino. Merci beaucoup bolanda des éléments ya ka coronavirus o eza na mboka na biso tokei. La RDC détient une expertise locale capable de guérir de cas de coronavirus, a rassuré le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, qui assistait jeudi à un exercice de simulation de surveillance des coronavirus à l'aéroport international d'Ndjili, principale porte d'entrée aérienne du pays. Processus qui commence par une prise de température du passager au pied de l'avion. En cas d'alerte, le suspect est transporté à bord d'une ambulance spécialisée pour un isolement temporaire dans une tente provisoire où l'attendent un technicien, un clinicien épidémiologique et un psychologue pour une séance de psychoéducation des tests approfondis. En cas de validation, le suspect est transporté médicalement vers le centre d'isolement et de traitement de Kinkole. S'il y a un cas, avec tout ce que j'ai vu ici, donc ce sont des spécialistes qui vont le détecter et l'amener jusqu'ici à Kinkole. Je rassure à la population congolaise que nous avons une expertise nécessaire pour guérir les cas. Nous avons notre laboratoire INRV qui est déjà doté et nous avons des médecins spécialistes en maladies infectieuses qui peuvent soigner ce genre de cas. Nous avons des équipements, nous avons des médicaments. La RDC étant encore épargnée de cette épidémie, le numéro 1 de la santé se déclarait satisfait du travail réalisé par le programme national de l'hygiène aux frontières qui déploie 8 jours des équipes de techniciens pour la surveillance du coronavirus au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Eteni Longondo a accueilli sur place les DG de l'Organisation mondiale de la santé OMS, M. Tedros Adhanom, venu participer à la conférence internationale de Kinshasa sur la santé universelle en RDC qui se tiendra du 14 au 15 février. Tedros Adhanom a réitéré l'engagement de son organisation à soutenir la politique du gouvernement congolais portant sur la couverture sanitaire universelle en renforçant les systèmes de santé dans le but de prévenir les épidémies. La RDC détient une expertise locale capable de guérir de cas de coronavirus, a rassuré le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, qui assistait jeudi à un exercice de simulation de surveillance des coronavirus à l'aéroport international d'Ndjili, principale porte d'entrée aérienne du pays. Processus qui commence par une prise de température du passager au pied de l'avion. En cas d'alerte, le suspect est transporté à bord d'une ambulance spécialisée pour un isolement temporaire dans une tente provisoire où la
attendent un technicien, un clinicien épidémiologique et un psychologue pour une séance de psychoéducation des tests approfondis. En cas de validation, le suspect est transporté médicalement vers les centres d'isolement et de traitement de Kinkole. S'il y a un cas, avec tout ce que j'ai vu ici, donc ce sont des spécialistes qui vont le détecter et l'amener jusqu'ici à Kinkole. Je rassure à la population congolaise que nous avons une expertise nécessaire pour guérir les cas. Nous avons notre laboratoire INRV qui est déjà doté et nous avons des médecins spécialistes en maladies infectieuses qui peuvent soigner ce genre de cas. Nous avons des équipements, nous avons des médicaments. La RDC étant encore épargnée de cette épidémie, le numéro 1 de la santé se déclarait satisfait du travail réalisé par le programme national de l'hygiène aux frontières qui déploie 8 jours des équipes de techniciens pour la surveillance du coronavirus au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Eteni Longondo a accueilli sur place le DG de l'Organisation mondiale de la santé OMS, M. Tedros Adhanom, venu participer à la conférence internationale de Kinshasa sur la santé universelle en RDC qui se tiendra du 14 au 15 février. Tedros Adhanom a réitéré l'engagement de son organisation à soutenir la politique du gouvernement congolais portant sur la couverture sanitaire universelle en renforçant les systèmes de santé dans le but de prévenir les épidémies. C'est parti, merci beaucoup. Tokomina Souka, to Celebino, reportage ya coronavirus. En tout cas, il n'y a pas si peu maweza que batubabi bavana na bangote parce que nzale zali mboko ezotambola bien te zape na bamusuba bien pa na bango kutu kureza na ngote. Donc na makambo le bandaki na ndenge ezosuke na ndenge ezokendele. Ayebi na ngote dans okota na makambo na te merci. Na osa musala ka pona bino ngana bino tokutana la prochaine numéro. Au revoir.